Fuji aussi na BCBG, c'est un orchestre, oh ils ont déjà il y a BCBG bon chic bon. Mais papa chéri pe na yoki ke balobi ke nono Fuji ye marabilo ka BCBG te, abeta babilo on a voilà. Mais nono Fuji asala ba esprit na mboka oto yebi. Voilà. Acha ba vocal la danger, ceux qui yo qui tia po yebi ke nono Fuji as artiste musicien oyo a pouvoir pe munana. Le lope mena voisin cimetière. Ridi kaomo. Ba suka na banzembo ngana no Fuji na olo ba pesinga loro te menatali evre o papa chira loba. Te balobi ke Gino Kapureji alobi ke non fo nono Fuji azala ko sangisa ka nono Fuji te. Nono Fuji faut la reconnaissance pour na ba basket Gino mema na car na ye. C'est là qu'on a biso na BCBG. Tozu nzembo ya nono Fuji na Gino ni ne beta atilelo na babar. Butu. Voilà Butu nzembo jibo. Voilà papa chéri. Voilà babilo ka papa chéri. Apparition na yo eza ngana boyemba te mais yo ka chant. Yo na Jojo et même hier ba place belé ngala retrouva président Gino. Na retrouva président Nono Fuji na ba Braza Gino Abatama. Et Gino oyo kaka kaporejo otanga kombo. Nono Fuji ba bengi abeta mais ye Abatama place moi oh non na ko diembela te na ya yemba moi butu e butu. Voilà, merci bien Banakin, Bana Poto, Bana monde entier. Nebisaki bino ke na Rosala lelo na répétition ya Nono Fuji o api ya Simbi Mikolo Bendele ya mboka. L'artiste Nono Fuji a répété lelo avec impact na idéologie. Donc plus de 50 000 personnes bazala ki wana kati ya place au boza romona na auberge na première ifuna. Ezala ki vraiment roinda mabe to remeka un peu ko solo na quelques personnes oyo ba assista ki déjà lelo na mukolo lelo. Donc ezala ki vraiment au pesimbo mwa boyi Nono Fuji kolongwe pa ya BCB na BCBG malamoko lelo présentation officielle malamoko na orchestre na marambutu toko solo la na moko na musima mususu tozali wandeko beni. Voilà, bonsoir. Bonsoir René Abiri. Voilà, na moni caméra fallait aller la koto yo pour abiso de pour la lumière hein. Ouais. Voilà. Si, donc na moi retard pour caméraman a comment qui est retard. Normalement, excusez nga pour na retard, mais sinon monde entier ba Holanda biso lelo artiste international Nono Fuji a sala qui descente au api ezala ki na kati ya ville à Kinshasa. Malamoko répétition. Batebele ba mituna. Kokende kuna na Europe, leader a kende la ipona nini. Non, Kene Misala, vous avez vu qu'après de part na BCBG, il fallait qu'il arranger Misala. Il fallait qu'il y ait un clip à Kafunde, aux îles, voisin à cimetière, et puis vous mettez là. Donc il y a un résultat exact. À Zongi, il y a une promotion, il faut moi Zanakin pour ma belle quoi. Donc voilà quoi. Bon, si quoi on est zana belé baloba que non poto dans les cimetières à musiciens. Ba musicien belé ba kenda poto 10 ans, 17 ans, 20 ans, nzembo ya raté mais kombo na musique aye Kinshasa lequel biso na RTNC. Mais Nono Fuji a respecter nos public nae avant les canons à émission à recevoir d'abord public nae. Yo siko ko lobani pour na répétition mkola lelo. Non, encore le Bezaki Kafou déjà merci na presse tour Bazaki présente. Yo comme na retard mes caméramans déjà Zalaki donc merci na tout. Au Bazaki presse à télé, presse à internet, merci na bango. Oui déjà que pour tout amour kuna raba musicien. Mais Fuji que ne musala qui toloba ke Nono Fuji les ressuscités de Paris. Oh, ya ke banzela kata teo ake dinda na maite. Et wana bokomi ko attaquer Gino Kapureji. Wana bokomi po Gino Kapureji mudakenda poto na ndenga o kata. Prince toza pe no Prince Kinwani. Bonsoir. Ouais, bonsoir Macron Fachi. Si. Ouais, donc ezaka to expliquer ban na monde entier. Voilà. Je crois que lobby bomona ki tozaki bongo pande ko na biso fali po ba mobutu abetaki pe na Romeo Golf. Tozaki wana présence bomona ki na page la mama déjà ba vidéo ça. Mais ba tebele ba lobby ke Nono Fuji komi ko diembela nde fali. Do abana no cardinal jamais. Nono Fuji asala ba esprit na mboka oto yebi. Voilà. Acha ba vocal la danger. Ceux qui yo qui tia po yebi ke Nono Fuji as artiste musicien oyo a pouvoir pe munana. Le lope mena voisin cimetière. Ridi kaomo. Ba suka na banzembo ngana Nono Fuji na olo ba
a pas signé l'eau mais Nathalie Èvre ou papa Chéra Loba donc et puis qu'il y a BCBG ba musicien ba bima la passe même fait na biso Chai Ngenge pas bima et puis bima na biso Chai Ngenge sans album sans impact sans idéologie ça la que l'eau fait na biso Chai Ngenge mais Ambriara balanjil ngala solna Nono Fuji bisingai Prince yara na chaîne Brakin TV voilà tcha ba image au mona ba mona ko sala à l'avenir donc nous aboué merci na nzambe o apesi biso Nono Fuji surtout pour la unième fois la musique ya Congo après Beritza Watanabe ba goga banani msusu wana mais Nono Fuji pe acheli baya donc coup de chapeau na Nono Fuji artiste amour na biso voilà merci beaucoup na presse to moni pe maman Pazaliawa maman na biso bonsoir. Bonsoir. Voilà, je pense que c'est pour la première fois qu'il y a quoi assister na conseil, na répétition, il y a ndeko na biso Nono Fuji. Yo uti Luanda, tu ebi ke ba sangweya ka mabe ya ba musicien congolais. Bon, okolo ba nini po na événement au mona mkola lelo. OK, merci pour la parole. Ba o ba ye ba ngate, ba ye banga lelo prise ka Ballon d'Or. Saison officielle news de chaîne au place ngana travaillaka. Na ko profiter pe na lo ba bo s'abonner toujours massivement na saison officielle news hein. Donc eza chaîne moko ya kitoko na lobaka ka merci d'abord na Nono Fuji aza ko la fierté ya mboka na biso Congo ba musicien belé na mboka oto ebi ke ba misu ba bima na bango te baza ya kobomana banda bakenda ba poto no bazonga te mais balobi ke Nono Fuji azali sans sponsor sans manager Abiri, tana mbata yembeli na abaki ka singa abaki des chansons. Abwaki umela a dédié on a ridi ka ombo le. Balobi ke nzembo ridi ka yombo ezana na 6000 fina na kokisi 1 million te. Biso taba rumbiste, c'est là. Biso taba rumbiste, oui ba rumbiste nekeda. A ridi ka ombo umela déjà boss, le patron ridi ka ombo. A yembeli voisin cimetière donc Serge Mukendi, le boss depuis Canada. Donc biso kutu makambo. Serge Mukendi. Voilà, donc Fuji aussi na BCBG, c'est un orchestre, oh ils ont déjà il y a BCBG bon chic bon. Mais papa chéri pe na yoki ke balobi ke Nono Fuji ye marabilo ka BCBG te, abeta rabilo na yemo. Voilà. Donc voilà maman ko continue non. Ouais, alors la fierté en Boka na biso Congo et bon comprendre des ambiances et répétition donc répétition ça qui inondé. Donc ba journaliste baillé, ba caméraman baillé, donc ba fan baillé et belé. Donc ce que venir au ça musala ma c'est que ba balinga baillati. Donc tellement ba se déplacer ba fan, ba caméraman, ba journaliste baillé donc c'est que alors ça pendant fierté en Boka na biso Congo. Et là on a senga kana ba fan, bon continuer toujours ko soutenir artiste na bino. Oyo Nono Fuji jeune garçon Yaya Leki donc azako sa musala nena ndenge sengeli bo souhaiter ye tout elo nengena lobaka ya ngwana donc voilà merci beaucoup tozali pe na yo pe moko pe bandeko pe na kati ya presse donc to soana après to kota na kati fo batu po TV radio te donc yo siko zala ina kati sawa voilà Nono Fuji balobi abetika chamoko tous les restes tigali BCBG na BCBG voilà Nono Fuji premièrement na opesa no ba union so ya poto mbote donc Dani Timanga quoi Dani Timanga saison officielle news nene abiri omoni musalo yo bino obandi de ya presse kala tongo omoni tango wuti kozwa isu ba information muso ye pas Nono Fuji parce que oyebi si Nono Fuji a ça l'espoir moko vraiment bana poto ba mona ka ba image si ozomona à défendre couleur ya BCBG na lolenge moko mususu ba baza poto ba bakenda balongwe papa chéri bana kala wana bavanda poto mela bango wana critiquer Gino Kapuré na bien soko zaki lelo wana onabi boya mais Gino Kapuré Gino bakenda poto kasi emela te ça orchestre emela voix ezalate po a solo la mabe na papa chéri ayo moko yebi abiri donc c'est que il faut to la vérité ya Gino lisusu Gino yemba daje zala le chef à Nono Fuji azala chef mais Nono Fuji ko mungongo nde azala chef par erreur
azala chef ya Nono Fuji par erreur. So Nono Fuji aye ko lakisa ke azala ke pas papa chéri et tant que petit ya papa chéri mais leader. Mais non que Gino Kapurej alobaki Gino azel loko te Gino alimbisa ngai ma ayaka lokwa ko sa tourisme na we. Kolobane belete to solo masolo wa ba diamba awate. Moi mission amela diambe bele pour appeler ce conseil longo to solo masolo bango awate. Ade so masolo ya Nono Fuji. Te balobi ke Gino Kapurej alobi ke non fo Nono Fuji azala ko sangisa ka na Nono Fuji. Nono Fuji faut la reconnaissance pour na ba basket Gino amema na car na ye. C'est là qu'on a biso na BCBG. Tozui nzembo ya Nono Fuji. Na Gino ni ne beta atilelo na babar. Butu. Voilà butu nzembo machi. Voilà papa chéri. Voilà babilo ka papa chéri. Apparition na yo eza ngala boye mbate mais yo kachan. Yo ka no Jojo et même hier ba place belé ngala retrouva président Gino. Na retrouva président Nono Fuji na ba braza Gino abatama. Et Gino oyo kaka kapore jo otanga kumbu. Nono Fuji ba bengi abeta mais ye abatama place mo boy. Oh non nako diembela te na ya yemba moi butu e butu. Oh Nono Fuji et amakambo. Donc il y a pas match Nono Fuji na Gino et le mot ezali. Pour Gino aleki Nono Fuji ko banda. Mais Gino peut faut respecter pas que nana nous porte avant Nono Fuji. Nan Gino Kapurej bon Nono Fuji bon akena on ande nini oyo lobeli ndeko langa akena on ande oyetiki ofana tiki okati mpanza Grèce si oye akei kamba mo azui de Kinshasa wa yakendeke invitation matanga Nono Fuji akendeke invitation matanga falaka zonga Nono Fuji faut appeler merci na papa chéri po omoni papa chéri quand azaka leader a mufude asala bango nyonso na bien birio ebité bongo na bien Gino na Nono Fuji Nono Fuji azana na famille mo ya bien bo Gino oh Gino pas la famille bien les qui non star star ndeni star badiamba wana ya ndenga bapoto te yende ona to tuna les qui na star yobi Claudia Bakisa te Bakisa leki ba Bakisa nini na Claudia Bakisa leki ba danser sebele ba musicien so kombo bien Claudia Bakisa abakisa nini na Congo na monde ya musique cardinal oh yo tala ba Fuji voilà Nabia Nono Fuji aza la seule musicien oyo le seul musicien oyo aye longo la fierté ya BCBG na BCBG a misa bimarate oye bien so ba bimarate pour anine po papa chéra lingara bango te tondenge po bazala na makambu te pe bimara na porte moi ya munene te mais Nono Fuji abone ba ranking oh velanga jibem piano oh président jibem piano salenga ba salenga be Nono Fuji habito obete de musique pe mutu o a respecter la voix na melaka diamba te amelaka bien na passe il faut bonne les plusieurs fois apprendre bière. Voilà Fuji, je crois que album dans un studio quand il a titre Oyo Rolanda Landa Yoka. Voilà. Vrai, merci. Toko Tasugo la kati TV za radio te. Tozo solo la sikoyo na ye mo Nono Fuji. Tozo kota sigo ya la caméra. TV radio te. Donc to tambola TV radio te et puis ba danseuse na ba musicien ba orchestre mususu soko tali bango ba la rabilongia bien te mais tozo tala nanu ba danseuse ya Nono Fuji pour orchestre za stable et ça déjà